www.congofrance.com. Kolo polémique na biso ya mboko vraiment mutu o a créé la polémique ba actualité nae to bien la Koffi Olomide mais na sa polémique Koffi par un malin au moins te ba guerre entre bana wenge na quartier latin to mona ki sinjora kanga maki ki sinjora procédure kanga maki sinjora le cas qui vraiment normal. Mais à Mosaka eza ko kanga ndenge bakanga pena nyama. Donc bakangyo le même jour 18h au côté parquet 6h du matin aux Amakal. Na habité so azoki tanya ko samba na habité. Est-ce que Biwa JB ils ont la capacité Hollande la Mosaka te ti lelo Mosaka za na prison tozo e baté est-ce que Biwa JB zolobani. Na boye naza déjà père de famille. Très bien. Talaka na bana nga bakola bana lelo bakomi mwana zokola na mahele moko boye. Bana bakomi ko tuna papa ba question papa osala boye oganyaka nini et comme na son na comme préféré. Na travailler ba place oyo soki na kozwana nga mingi te mais ne fiske atamwa muke. Yango na betaki porte na Congo France parce que yango eza siko na minute oyo site number 1 ya ba site pour le moment. www.congofrance.com. Très heureux mesdames et messieurs de vous retrouver encore très nombreux devant bien sûr vos tablettes, vos machines, pourquoi pas laptop, donc partout où vous avez cette opportunité bien sûr de nous suivre sur www.congofrance.com. Donc moi votre humble serviteur Franck Stema, je suis venu encore une fois de plus chez vous comme d'habitude, comme vous le savez bien. Donc merci pour vos remarques et suggestions, ça me va fort. C'est la vidéo, parlez bonjour. Bonjour, bonjour Franck, bonjour. Bandeko tout bozolanda biso, bonjour parce que mutambanga mutamalobebela ye lisusu il faut talaka ndenge to sala bato il faut ba sepela na ba parler déjà. Voilà, donc une émission précédente, tout ça, c'est là les lots vraiment, les émissions très suivies, tu vas comprendre la réalité. Mais en tant que journaliste, tout ça, on a qu'une chasse, tu vas ramener le commis awa, yosa muto, yosa na penchant mouké à polémique. Les lots oyo, prison, te parquet, et comment tu as placé à polémique. Bah, des polémiques faciles là. Nous, on va l'autre fois qu'ils étaient en polémique. Mais le lot où on est, bah, qu'on dit, bah, télémédical, merci, merci Franck. Polémique, tolobaki, et aussi la pénalité. Tata tolobi, polémique ici la mer, pour ici les alamois passés. C'est moi, 10 ans, les sous, bâti que la barre, c'est moi 10 ans, les sous. Pour les années, tu verras, c'est ce côté à banzota bateau. Donc, polémique, ils ont makasi. Au moment où les lots, lever l'eau, comme moi, il y a bien ma solo, il y a Blanchard. Franck Stemai, kolo polémique na biso ya mboko vraiment mutu o a créé la polémique ba actualité nae to bien la Koffi Olomide mais na sa polémique Koffi par un malin au moins te ba guerre entre bana wenge na quartier latin to mona ki sinjora kanga maki ki sinjora procédure kanga maki sinjora le cas qui vraiment normal. Bakangé 2 jours à ke parquet à sambi à longité à ke makala ba travailleur na ye njora sala neka 2 jours 3 jours abimi mais à Mosaka eza ko kanga ndenge bakanga pena nyama. Donc bakangyo le même jour 18h au côté parquet 6h du matin aux Amakal. Na habité so azoki tanya ko samba na habité est-ce que Biwa JB ils ont la capacité Hollande la Mosaka te ti lelo Mosaka za na prison tozo e baté est-ce que Biwa JB zolobani. Biwa JB zolobani je crois ba la Sakazaka toujours dans la prison. Donc ils ont passé parce que ils ont makambo musique. Et puis faut avoir une polémique est-ce que polémique ils ont na Congo parce que tout le monde en États-Unis même artiste entre bon babo manaka. Et en Europe, tu as Cisco, tu as polémique à danger. Pour le Congo, on fait comment l'État faut s'impliquer makasi. Franck, na ebisio polémique na biso bando kende pe na nenga fo parce que eza nango ba polémique mo loyal. Hein? Tout le monde y a ba américain coûte ezala kayam sou ba betani pena masasi TV bakonzi banda kobangisa bato balekaka TVT. Ezala te ke bajipe à la police bando ya na makambo ya ba artiste musicien comme.
batika kobangisa biso batika kokota makambo ya polémique ya bamusicien polémique ebanda depuis époque ya bawendo polémique ebanda nango kala eza likambo ya Kinshasa toyebi ke même na Braza pamba awa roga basalaka bapolémique mais tomona nano te armée et s'appliquer na polémique ya bamusicien. Très bien, alors ça fait 10 jours aujourd'hui, depuis Tokundi, c'est un grand artiste, déroulement, il a été un grand, vraiment félicitations, et puis encore merci Nabandoko, parce que Bisso est chroniqueur, Tozawana, pour l'information, mais Bino va total Arabiso, un souci Nabiso, aujourd'hui, on a cause un problème, je crois, beaucoup de maté, beaucoup soutenir des bossaki dans la famille Abandonga Chokoro. Matin à Babelekindene. Matin à Babelekindene, bien, mais matanga babia nazo ebisa yo matanga leka bien mais matanga ane zalaika na barankine so itore makaki bien matanga ana batebele ba lelaki ba moni ba mouvement tout BCB jata mutu moko ayete sikoyo batu est-ce que bozo comprendre est-ce que pourquoi ba toajibe ba boyaki na banko ya pop Kofi azwaki lisolo ya matanga babia asombaki yango neti matanga na ye ezalaki déjà mama na polémique ezalaki déjà buzoba na sens nini babia azalaka vivant mutu azalaki koede babia Shokoro makasi na ba leader to eza jibe mpia nanga na yebi série pena babia mutu esala bien te makambo ba drogue jibe mpia nazotinda batu bazokende pena bakangili babia bakangeli babaele wana jiba zofanda na palais ne nini na booking bakangeli pe na babia bibo sukola ye azoli bilamba sikalati si ye apesi pe la babia kei donc sala e bien te Koffi Olomide azwaki matanga ngo neti na maboko na ye bon wana polémique mo eto ko tezate mais matanga lekay na ngo bien mais faut e bake contribution zalaika ya Koffi te malgré Koffi ya bimaki net le devant makambo nyonso et puis ça la belé hein faut reconnaître ngo Koffi vraiment ça la belé makasi pona matanga wana ya babia ken piana asala ke babia sala trop pona babia kota pe ba prison pona ye pona ko se défendre babia pa mi bimisa ngande Koffi kota pe ba prison donc ezala dépense au Koffi asali kokani na peine oyo peut-être babia ndimaka de son vivant ndima komba Koffi akota kumba. Très bien dit, merci beaucoup donc Bandeko Talabiso, merci à mon sponsor légal, Louis et Noël Okito Black des Dons. Ça veut dire qu'il m'a PC Master na car et puis n'importe quelle carte X5, BMW X5, Master na roulango parce que moi à Kinshasa boye makolo lisu mabe. Donc il s'est porté garant de dire mon frère, Zoa 4 pattes et ça bien merci beaucoup à Noël Okito Black des Dons et je n'oublie jamais bien sûr FBS salon bien sûr Francis hein, donc na Kentish Town na Kata London, merci beaucoup. Nayo, merci également à Kenomu Kena, je n'oublie jamais Sam Lumaji et puis Bandeko Belé, vraiment au Bozo continue au Sungabiso et ça fait toujours plaisir. Donc Mireille Konde Caviar, on a goûté Moutaken Pianapito Palais et puis finalement King George, le sultan de Diblin, aux Alaki roi, aux Arrois, au Kutika Laka roi, Moutakolongola roi, Père aux Alarate, Tondima qui au roi, donc supporter, peut supporter au Kakaloko la roi. Je rappelle na batu baota la biso ke awu eza mai ya makelele c'est-à-dire que oyo ngambo yo bandalungwa na ngambo ko biso teme ngambo kintambo mais pon wana bozo mona binga pon makelele donc pour la bande ko bayi kini bien boya kini bo mona rango to ye a pamba te mais to ye pour to annoncer bino sango mususu ken piana epsenga stema ifona loba suko siko parce que ba kala bata poto a manquer ngama mingi il faut donc s'atoliter na poto alors on a évité plutôt pas les opportunités on peut s'améliorer sans nini bombeli bana poto. Merci beaucoup. Alors bana poto batutu o azala la musa e po masolo siko elinge banda na lobaki stemai 2014 na kosuki sango avec Fukushima eza bombe oezoya oeza retardé mais kalate fait bête poto kota siko 2015 bien Frank omoni ngande kona yo eloko mo na ebisa yo na sinarle ba Richard Amele l'international ban Gelo VIP ba Carlos Kabasu bande ko belé bozola ndanga vraiment na poto donc na meka ko toke moi porte na meka ko toke moi ba porte parce que France Temai te utana pe quelque part peu place moko na Congo Mikili live te utana Congo Mikili live et pande ko na biso Kadhafi Mbumbudi oyo na PCP bambote po azande ko tika lande ko na biso mais
travailler na masola ba site yango obike nga depuis na bando travailler na masola ba site ti lelo namonaka importance nini tosala rapport na ba site te namonaka pourquoi to se tracasaka trop pona ko sala bandeko na biso ya site parce que tomeka kosola na ndeko na biso Kadhafi na si yo yebi tosala pe mo ba réunion tosala mo ba réunion ebele ya koyeba bino bosala na ba Kongo mikili bobala bopeya bakar mais biso tosala pa na bino tozomona ta salaire moko te masolo wana na sire kendaki de longue date aboya na nga pe komema masolo yango mwa shosho na loba te totikela mwana mai ta abule na totiki mwa ta ebele na mona solution moko eza pena te ngande na boye naza déjà père de famille talaka na bana nga bakola bana lelo bakomi mwana azokola na mahele moko boye bana bakomi kotuna papa ba question papa osalaka boye oganyaka nini ekomi na so nakomi préféré na travailler ba place oyo soki nakozwa na nga mingi te mais ne fiske ata mwa muke yango na betaki porte na Congo France parce que yango eza sikoyo na minute oyo site number 1 ya ba site pour le moment donc yango eza number ya ba site nalobaki nabeta nanu porte parce que Frank balobi musala to emeritara salaire ata bafutoka $1 apamba mais il suffit osombaka ata verre apamba kaka omona souvenir ke musala nasalaka salaire nango esombelaka nga ata lutu na pale mais omoni bandeko bazwa yango pena na ndenge mabe te toza bandeko tokotikala bandeko mbongo ekokabola biso te mais mbongo mpe kabolaka bato parce que nga naza na baengagement na ngai naza na baengagement nezosenga ifo nazala na mbongo fin du mois ifo na se retrouvaka fin du mois ifo nafuta ndako ya bato fin du mois ifo madame atia provision fin du mois naotala minerval bana fin du mois eza na makambo ebele na ndako moto akobela soit nga moko nakobela donc moi ne fiske kaka ya salaire peut-être bato bamona ken piana nga aza enga te nayaki mpe po nafinga mutu te naasir ndeko na ngai Kadhafi place azali aza ndeko akotikala ndeko donc kokabwana ezaka lisolo alawa parce que bango basala ye na bakongo mikili Congo mikili rekopasa bango chaque fin du mois salaire banini base retrouvaki mais pe biso to travailler na bango tozomona na biso clair moko te clair eza te yango na decidaki na bino nga na kosala mosala ya bénévolat pena te naluki place oyo ke non ata 100 fois congolais ya pamba namonaka ata mwa fourchette kaka ke mosala nasalaka nasombelaki yango ata fourchette parce que kobule te ke ken piana peut-être soki azoluka ya mosusu place babando fute yango te elakisi ke ken piana azangi barelation nakozala na barelation na bapesaka nga bavrai montant mais il faut nazwaka salaire parce que babig boss Mamadou Arisho bango basoutenaka Cardozo Mwamba wanke na prêtre de prêtre talaka bavie wana bazalaka nsima na nga sewiti Sébastien Kungwati talaka ye moto asalaki ekoko ababi elongo angole ya awa pire vie ya Willy Musheni kodi ya mboka bapire vie basoutenaka nga nazwaka na nga balar ale mukulu 5 Congo ale mukulu bari ya embouteillage ekoti na Kinshasa parce que nous vivons l'époque d'ale mukulu akoti si embouteillage tala siko bapire vie Frank Stemai ozwi neti boss na biso mpe ya Congo boss José Didi Pumba boss José Didi Dipumba talaka ye vraiment boss José Didi Dipumba vraiment nayebi te donc bato bacomprendre yango na esprit ya bien toyaki makambo vérité kaka makambo to emarchaka kaka ndenge tokokabwana na biso famille moko ezala amona peut-être mabe te mais tosenga ndeko na biso kaka mbubuti bao baya nsima ameka kotravaille na bango na système mosusu par rapport ya ndenge atravaille na biso po soki amene la même politique bato babandoki mekaka bao baye bakei bao baye bakei donc si tu peux senga bongo te si te sengaka bato moko ba mwa standard bovimbisa je bato wana pe ba se retrouver na habiter soki sévère na biso yango kotisaka nango eloko te na yebi pete. Merci beaucoup, donc je crois, je dis merci encore une fois de plus à mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba.
Donc merci pour la montée à mon et puis merci c'est tout na nengoza ouvert parce que c'est un franc c'était maïté. Wa ken pene beta porte to ko ngale porte. Automatiquement azana biso a signer contrat na ye et puis salaire na ye zali ba mutu ali ba avantage tout cas ndenge c'était même zwaka yé pas ozwaka ndenge wana parce que frère et puis na confirmer ce ken na frère nanga malgré ba ta porte mon non c'est pas la niati c'est pas la niati ça non makambo mais c'est mon frère. À jamais. Donc merci beaucoup, je crois. Beaucoup de messages à quelqu'un qui n'a pas à adhérer à Yeko Kota, à comme membre effectif, il y a congofrance.com. Merci beaucoup, je crois, à celui qu'on appelle Junior Boukson Boukassa Ampero. Donc, tant que ça, la France c'était Koli à décembre, il n'y a pas quelqu'un qui a sa côte. Donc, Koli wana, Jin Nanga wana, solo tout, nous betara wana, ça la décoli parce que Pito Palais, Ayoko ça Pito Palais. Merci beaucoup à Alain Moukoulou Five Congo. 2 fois t'es embouteillage, comme on a monaki, et puis la santé qui pena que non. Aux appels embouteillage et puis Fenabiso Cardozo Mambawan Kena, l'homme aux yeux bleus, le Bill Gates congolais, merci beaucoup. Et puis la Bossanité, donc Seoud Sébastien Okungwanti, toujours Zarabiso Zarabia. Puis tu parles de toi qui est sur Yoébi que non, Nangi Penal Lo, mais on a aussi le micro, Nali Mamoukier. Je vais expliquer merci. Merci beaucoup. Alors, Bandeko Toubolanda Biso na Congo France, Balobi. Tozokota sikosile parce que omoni ya moko tolingaka totia pena mutu tosala pena makambo ndenge esengeli me ngo bozotala makambo yango pena tate me comme awa eza masolo big deal masolo ya contrat masolo ata ya mwa moke na fin du mois donc bomona siko ndenge musale kotambola tokofuyele bino bainformation pena na ndenge akosakana te nga na ndimana alalaka na nga libanda mpona kofuye bainformation. Donc, tu retravailles pendant Congo France, tu as apporté un plus et qui est toujours liboso. Bon, on a déjà Franck, a frappé très fort. On a backsapé moi apport nanga. Na mena sengi merci à trop na bande kotu. Vraiment Bolandi na binobiso. Vraiment Congo France number 1 pour l'instant. En tout cas, merci na bande konyoso. To bozo makambo na ndenga polémique te ezaka makambu kokabwana na ndenge sko ya vrai kaka. Merci. Merci beaucoup ne peut pas je crois vous comprendre bande ko poto que non ne biso na kini awa tout ça ba professionnel. Alors ils ont un professionnalisme pour bon côté ya masolo ndenge za kotambola. Iko sala bino bien, tous ça toujours propre notre propre boyer. Merci beaucoup à Blaise qui bon qui sali bien sûr Kayembe. Ah donc les jeunes premiers de Paris, on a moté petit Blaise à Pesio. Là, on a bien pour les gars, trop Kayembe ça la bien. Et puis terre chez Mukumi, Yosaï famille donc décembre on a kin. Et comme ça la plaisir le temps. Ngai pena fanzo bande ko ngai ça la bien. La bossanité Tania Weston, Tania Westwood. Ah, donc je crois je vois bien. Tania Westwood, merci à Willy Chungu aussi donc de la part de Noël Okito Black des Dons mon frère, merci beaucoup à toi. Merci à celle aussi qu'on appelle Daniela Iyaba. Ah, la fille propre à mon vieux King George, le citant de Dublin. King George, le citant de Dublin, merci beaucoup. Je suis là, Roya, c'était Maï, Azo frappé à gauche, Ken Pian à droite, mais Keba n'a featuring. Pour avoir idéologie, Roya, vous avez featuring à danger, donc Pratine a fin fond à Kinshasa. Donc, on a plutôt parlé na Franck Stemai, que visiter Windama Papou. Et c'est bon, Nanouti. Vous avez Franck Stemai na Ken Piana, des semaines à Braza. Donc vous avez featuring à Miss mais vous avez toujours branché à Congo France parce que les minutes qu'on se le dise, c'est le tout premier site dans sondage. Toujours frappé fort. Merci beaucoup à vous, mon boss, José Dipumba, staff Junior Boukson Boukassa, et puis je n'oublie pas les beaux caméramans, bien sûr Blaise Kibongele, vous êtes toujours à côté. Peut-être pas le Laurent Baxali. Merci. Napesi Boken Maïlor, Balobi Ajo Kaka, Nenge président Zombia Simbi na Fouet décide, Boken Maïlor, pas Simbi en Belgique. En tout cas, Boken Maïlor. Mbote Asukara et pas Boken Maïlor. Bosani sert Angèle Moussoïl. Angèle Moussoïl Makizembeye si na pesa ki Richard Amele Kuta Longwana si na pesa ki na pesi Dadi Mabundu déjà bambote Emel Lumbala. Donc batu tout pena base la ba featuring et beta mebele en plus Tokobunda trop. Déjà azo featuring ba Jean Lelo, ça prouve que c'était maï tous les sites. Obiso City Boy. Congo soki nini lipananguba o Congo makayabu tebokanga Congo France nde. Omoni mikolo to na bando sala émission na bando ta saki na Mukongo. Na ozwa tous les sites na tiango na kati ya saki.
On devrait être secret. Allez, en tout cas, on vous retrouve très prochainement. Hein. Au revoir à vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. www.congofrance.com